Bonjour, bonjour, bonjour. Salut la famille de MK Mbelo TV officiel. On est là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ça nous fera énormément du plaisir. La famille, je suis là avec cette petite vidéo. Je crois que beaucoup d'entre vous déjà Botala Kiango, mais je me suis dit pourquoi pas venir ou vous amener la bonne version. Mais avant tout, je tiens personnellement à vous accueillir chaleureusement dans la famille MK Mbelo TV officielle. Chaque abonné compte et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Votre soutien signifie le monde pour nous et c'est grâce à vous que nous continuons à grandir. La famille de MK Mbelo TV officielle, cette vidéo que vous êtes en train de voir, Batu balobi nini que non à Paris, ba combattant, ba BTV de loin, nanani nanana, patati patata. La famille, vous savez, avec, je sais pas, spécialité la biso congolais, hein, on est trop vite. Yako lobalika mumoko oyo peut-être que non, toyebi vraiment mo beaucoup, to source yalikambuti. Moi, quand j'avais vu la vidéo, je me suis dit, j'allais mettre la vidéo, bah, combattant, ma bête vidéo, loin à Paris, nanani, nanana. Mais Nabi, non. J'ai aussi une soeur là-bas à Paris. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nande konabiso vidéo loin. La famille, écoutez maintenant la bonne version de cette histoire. Vie de loin, babetier et pas ba combattanti. Je suivi les commentaires, il y a des gens ba fingi ba combattant, ba fingi. Mais en réalité, ba combattants n'ont rien à voir avec cette histoire de vie de loin. Les combattants n'ont rien à voir, je vous jure. Rien à voir, alors rien à voir. Problème Ezanini, vie de loin étant que star. Pour vie de loin, ça penza star na biswa Congo. Azaki kotambola, ka ndenge zalaka mutu nyonso o asepelaka na mutu star na yeso ki amoni ya oluka moi selfie, moi ni tout monde a même na ba joueur, na ba tailleur même, na ba peintre même. Moi signature ezalaka moni peintre na osepela ne ya signer lo aselo moi signature na moi soki lo nyonso tout o kolinga. Mais pour les artistes comédiens, les artistes comédiens, les artistes musiciens, les joueurs, ils ont mis moi selfie et ça la moi bien que la coutane couta tangale ma femme tama baya qui ana ba mameni sla na mun bon moi selfie au coutane star de mon préféré. Donc, promesa que vie de loin bat fan na ye bazala qui tellement ébélé bazala qui on a bat mon vie de loin bazala na besoin bazwa selfie na vie de loin. Mais vie de loin tellement et comment qui n'est moins trop pas te bibiso so que non vie de loin là nous sentait vraiment et se rétablir trop du monde moi étouffe moi tout et tout sécurité na ye. Ne ba ko sala ke ti bozo mona bazo me ma vie de loin exacte que pour ba beti bazo sécuriser pour que ba kotisa na montuka pour éviter ba selfie belé zala ki wana to bi Paris c'est Paris c'est bandal hein? Paris c'est bandal bat na Paris baza full hein Paris c'est bandal. Donc vie de loin tant bat ba moni wana bazala ki excité bazo faire selfie na star na bango balinga mingi. Etika mo lembo quoi etika mo lembo ka ndenge zala mais to longo la concept o na mutu na biso ke no ba combattant na biso ba beti vie de loin non c'est faux et archi faux. Vie de loin ba beti était vie de loin azana est bien ba séjour na ye ezoleka na yango bien il so que ça qui ke ba beta qui est tolinga ki to mona quelques acteurs o bazakuna o bazala na bango kuna balinga baleka pona koyeba na ko expliquer wana eza juste car ba titre batu batiaka pona ko luka ko attirer ba makambo mais to yebaka ke ba titre na biso o peut to tchaka e ko bomisa batu ko msusu pour batu msusu bazo maudire ba combattant wana malgré
tolobaka na bango me baza pe bato oyo basali pe mwa eloko mpona bamboka na biso ata lelo oyo Goma sorry Goma lelo eza na maboka bapaya mais bakombata wana nite te bango nde makambo ebele mosusu esalama te. Donc baza na bafoyer, baza na bafamille, baza bayaya batu, bapapa batu, banokwa batu, bakokwa batu. Donc faut toyebaka nini oyo tozoluka totika komodire nasepelaka na Nzambe mpo Nzambe analobi malédiction sans cause eza nul sans effet. Tant bato bamoni vidéo oyo bazomodire bakombatant mais en réalité, c'est pas ça. Donc, ils ont malédiction moko sans cause. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. En tout cas, bah artiste nabiso, bah bon séjour nabino biskuna biska boza Aïda, Kapila, c'est moi c'est épice, Mimika bongo fille de ouf, Mobikisi, Tobola ki bangwana elongo, baza na bazo sala misana bango na Jérémy Chabani Macheru, hein, bazo sa musala bango penza en tout cas ndenge elongo bani bato bazozwa sérieux na misala na bango omoni esika ezomema bango bazozwa vraiment sérieux na mosala na bango yango wana tolingaki toya juste koexplike toya juste koexplike situation oyo na bopete mingi et puis na malembe mingi toexplike situation oyo ndenge elekaki po bato mingi bazalaki koluba na ndenge mosusu yango nalobaki na ye la biso tomeka mpe koyeba vérité ya likambo ndenge ezali. Donc vu de loin entroupement oyo nyonso bozomona eza baartiste eza bafan ya vie de loin oyo basepelaka na ye oyo balingaka ye mais eza te ke soki mutu bosepelaka na ye ntango bomoni ye bozwi eta moko na ordre tema biso bakongole nyonso ezalaka na désordre nyonso ezalaka na désordre mulongo ezalaka te so basalaki yango na mulongo so basalaki yango au calme ndi mutu nyonso talingaka azwa ta na ye kozwa selfie mutu nyonso alingaka azwa ta na ye kozwa selfie mais c'est fait que mutu nyonso to alingi aya au même moment bato mpe batali ke te pe mutu na biso vu santé na ye vi eta na ye tokokotika ntroupement boye te po anything can happen elo likambo nyonso te koki okoma. Donc news oyo nayeli bino eza news moko oyo ezali ya mobesu na source. Donc bacombattant baza pour rien mutu abeti vie de loin à Paris azate ezalaki juste misunderstanding, c'est-à-dire incompréhension entre bafan na sécurité ya vie de loin notre frère Charlie Nongi tomonango na babanani bafali tomona ba maître B52 balondo ne ba beta ba fan pour fan azuluka ça le moment boeza qui peut-être inexpectable. Donc c'est un peu ça la grande famille de M Kambelu TV officiel. Je vous aime de tout cœur. En tout cas Nzambe amona bino bisika nyonso bozali ngai wa bino mama MK nalingaka bino ya koleka nalingaka bino penza soki bopesa biso confiance oyo eza te ke pona soki ndenge nini mais abonnez-vous ka ndenge tolobaka tosengaka bino eloko mosusu te. Ok la grande famille, c'est incroyable de voir à quel point notre communauté s'agrandit et cela ne serait pas possible sans vous. Chaque like, chaque commentaire et bien sûr chaque abonnement nous motive à créer encore plus de contenu passionnant et divertissant. Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas de nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons de surprises et du contenu excitant à venir. Alors, restez connectés. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur en cliquant sur la cloche, ainsi vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Et si vous avez des suggestions ou des idées pour de futurs contenus, partagez-les dans le commentaire ci-dessous. Votre voix compte et nous sommes toujours ouverts à vos idées.
Que le bon Dieu puisse vous bénir de partout où vous êtes. En tout cas, ceux qui yesu azongite ngana bino tokokutana na mikolo oyo ezali koya, nzambe apambola biso na kombo na Yesu. Bisous.